ba bolingo bozolanda biso na Bokoto TV. Steve Manuel yaloga sokoko ba diaspora. Lokumu ezonge pa tata nzambe awa toza na boza oyo tokaki ke zaiko yango kalonga kobeta le 26 février awa yango tokotuna toyeba vrai ou bien faux parce que biso tozobunda dans les vides te yango toyeba soki ekozala ube ekozala te mpo toyeba koma tokosala bandeko na biso toza déterminé. Mon téléphone qui déconne ici, c'est bizarre. Vous êtes dans les sites quand même. Hein. Oui, on voit Beaux-Arts là déjà. Oui. Ça c'est les Beaux-Arts. Hein. Featuring Horizons, Gotham City. Ça m'a tapé une mise à bataille. On fait une exposition. Mais j'ai rien de musique pour 26 ici. Yango toye kotuna yaidi zwanga kitoko yaloga sokoko toye kotuna soki no kalonga kobeta awa le 26 février malgré information tozwaki yango toye kotuna biso toa peuple mokonzi obundaka dans les vides te yaidi filme nga bien oza bien olekaka bosaka bapolémique ezanga ntina opesaka vérifier ici le 26 février. azoyede biso Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Ouais. Ok. Donc, là-dedans, hein, peut-être que ça va encore venir. Hein. Ouais, c'est quoi, un concert africain C'est un concert africain. Oui, probablement, c'est possible. Ouais. C'est pas encore affiché. C'est pas encore affiché. Mais regardez le site, quoi. Oui, merci beaucoup. En tout cas, c'est gentil. Hein. Tu peux donner nous les sites pour rentrer dans le Beaux-Arts. Ok. Donc, affiché dans nos têtes. Affiché dans nos têtes. Tout le monde dans nos têtes. Nous, Kalongo, Toyaki Awa, nous, Kalongo, quand on démontre bien que surtout les combattants ou les internet, bapesa bato bainformation aki jalousie soki omoni ke ozokoka bitumba te zonga mboka soki omoni olingi bosanga kende osangana na Félix sangana na Ruberwa na Kanabe na Zoé botika biso tobunda bitumba ti tokolonga po Kagame tokofrape yo bientôt tokofrape yo Ruberwa tokofrape bino batuti tokobengana bino na maboka na biso. Mais Kagame yolobi koza plus armée est 10 fois plus fort que l'armée à Mboka. Oui, c'est normal. Pour la carte Mboka, toi la République, l'État n'existe pas. On a raison. On place à Bandekonao, mais depuis place à Bandekonao, oui, vous savez, les Américains, les Anglais, les Anglais, qui ont divisé ma belle la mission pour quitter. Et de toute façon, général, il y a pour tout ma porte, ça fait combien de mois? Okoka kutu kuzwa minembo te po minembo eza ya bino te yango moni bandeko na biso bazairwa botolanda biso na Bokoto TV botika kolandaka bakombata infiltré donc bango moko bazwala na bainfiltration bakopesa bino bamessage ya papamba non problème donc bango moko nde bakokufa moyibi na motema mabe na yo okokufa kindoto ozotambolaka na mwana ene otambola nango okokufa tozala biso tona plateforme na biso ya pepe tokoyebisa yo te po oyo oza infiltre na kati ya bitumba oyo tokoexplike yo te bino nde bolekaka bombuleka bato baza esprit faible biso tokoganye yo na barwande ti tokoganye yo me bokotelaki Félix awa Tilo l'imbécile il est très vagabond. Il dirige rien, il contrôle rien. Beaucoup qui bitumba grâce à biso, baoyo bazala nzambe, bitumba lelo zomi makasi. So biso lelo tukani muloko bitumba kufi. Mais tokokanga muloko te biso tozomema mboka biso na libération générale ya kotumba. Abeti bino le 18 ti le 20 abomi ba Rwandais, abomi ba militaire ba étranger ba mercenaires wana. Kagame chose en plus fort que les bounana à Kutumba. Tout le monde a ambassade non à côté de sa moto.
zwa bandeko na batuti lubela aza tuti lisengiman aza tuti Jeannette aza tuti Vital Kamelu tuti Alexis Tambe Mwama tuti bino tu batuti bomema na mboka toko bokofa tokoboma bino bientôt tokoboma bino vous avez un malade vous croyez que bokoko kanga biso en otage yango na nyoka longo toyaki awa tomoni eloko moko baafishe te mais tokontinue ka mobilisation tokozonga lisusu après toya et puis ya fali nde tomoni eza ya solo tutushe mongo Zoro Bilele Christian Bola bozwa numero ya Bercy bopesa biso poto publie yango yaloka sokoko namoni port nao na sepeli namoni ope na libongo na jipe na kati ya Luanda yaloka sokoko HM Hotel de Monnaie tuna lina bengai eyo nde makambo oboya yaloka sokoko koka pasi me kelo luka ya bino sokoko yoka ti sokoko akobanga Kamere sokoko abanga Félix sokoko abanga Lubero be Moïse Mwarungaku barwande babotola yo na ye na ye kuna mboka bosala bango nini lelo bomoni ke sokoko aza membre officiel ya peuple mokolo depuis grand frère na ngai yaya na ngai na mbongo na nko akobunda bitumbo na nko akoti yango mpe na nko moto moko akokela nde mpe 1000 part tala bajalo oza jaloux elongoka Hitler elongoka imonte loka itori loka ichocho loka okokufa na motema mabe na bino wana na ndoki bajalo bawaze kwa kubala basomeli bango bandako na balimete baji bawerera bakofira osala bamoni zoba moko me bokenaka kongo na bino ya bakon bokenaka bakongo ya bakon tokabwani na bino tokabwani tokodemontre bino ke biso to balider ya bitumbo tokabwani na bino basoba barwande baboma Floribert Chebeya Fidel Bazana Cédric Nyanza basali massacre na kase na yimbi yo sali bangoni mais biso tosali quelque chose na bitumba o Drogba 2018 2019 bravo na badiaspora bravo yo kotelemela yaloka sokoko yo nani sokoko nde makambo na bitumba oyo alakisi mpe port na ye tozotia yango na Bokoto TV tozotia yango totia na miziki oyo nasaleli ye bokomona yaloka sokoko afandi na kiti na jip na ye tala na lona bazolakisa bino yango belevage ebela biboni bamisile boni sokoko asobeli ya général yango tokobanga bino te ntango Kagame azoloba te aza plus fort armée na ye eza plus fort ya bino 10 fois abangi yo mpo sokoko akolobanga bino bazoba grand frère na ngai na kosoutenir na nko na kotia mpe na bitumbo na nko okomona pasi bokokufa nde awa na poto crise ezosala bino crise ezoboma bino bozela na zotambola mpe na ntipa noir mikolo Mercedes ya se sport ya ide akokozelanga lisusu edi bolongo nde moto ayebi place abombaka bajipe na yo bokoka pasi yaloka sokoko nde makambo yayebi bolongo loba toala kati awa yaloka sokoko azolanda loba yaya il y a Laurence Kogone Makam. Tous les jaloux vont maigrir. Vous allez maigrir. Arrêtez les distractions. Arrêtez de divulguer n'importe quoi, de raconter n'importe quoi sur quelqu'un que vous ne connaissez pas. Donc, la polémique n'a pas de distraction n'a pas de je crois qu'on a maille. Maille. Tu vois la tina n'a pas voté. Hein? Vous comme ça, vous comme ça, vous l'exemple, tu n'as pas rien. Tu vas voter, tous mes amis, janvier, nous devons à 2020, il faut trouver une solution. Nous devons avoir des solutions. Combattant,
nous sommes aussi des investigateurs. Donc, nous avons l'investigation. Na bonza. Mon nez, tu es dit que nous allons nous aïko, et ça nous a listé, et affiché. Donc, à la ministre, nous sommes allés sur pour te dire parce que par contre, le papa a fait dans les affichés. Mais les touristes, je dis tout le monde, et si vous allez au théâtre, on a ségué de mon public à Chilomboa. Je dis tout le monde, c'est qui c'est quand même ma case. Donc, c'est quoi, comment monsieur a ségué à Chilomboa? Merci beaucoup. Donc, tu es à votre vérifier. Alors, tu vérifies, tu dis qu'il n'y a rien. Vous donnez la télévision des bonhommes. Là, pour te voir, on a mis des vieux. Les gars, vous avez Steve Manuel, a beaucoup de TV, au Salamaka, on a eu soki besti port ya loka sokoko na Luanda. Voilà, vous tenez dans le on a port ya loka sokoko, on a a travaillaka. Là ça banda vine à zéro. Andimia bundela mboka na biso. Andimia bundela mboka na ya bino ngeni. Vous allez m'écrire. Vous êtes des écrits. Donc vous avez la passe. La médiocre. Donc, action à action, tout le monde doit être acteur, tout le monde acteur. La musique est nécessaire. Donc, beaucoup de la jalousie. La musique, et tel est l'émission TV. Il y a résistance. Donc, c'est la résistance qui continue. Donc, tu es d'accord la résistance parce que il ne faut jamais critiquer quelqu'un qui aspire de rentrer dans la résistance pour défendre son pays. Donc, beaucoup de critiquer, et l'autre message à ceux qui ont fait ça, à vous les politiciens, tous les politiciens zaïrois, congolais, ceux qui sont congolais, conseil. Vous êtes dans les institutions, oui, d'accord, mais vous allez dans 4e institution, il y a médiocrité d'abord, et puis l'institution, il y a mensonge, il y a idéologie mensongère, et puis il y a bâton yibi, il y a bâton déroger dans devoir au ça la bonne peuple. Donc, bino bateau et politicien, il est temps beaucoup. Parce que quand on a janvier 2020, Hollanda musique, c'est là qu'il Hollanda musique, parce que si vous continuez toujours à avoir peur de la communauté internationale ou de demander tout, beaucoup qui est dans la magie parce que donc, vous comptez la musique à côté. Faites vos déclarations comme il faut pour l'intérêt du pays, pour l'intérêt général de tous les Aïrois. Donc, il est encore temps, avant que janvier 6, parce que c'est janvier 6, et que si là, il y a un mistake, et puis tu connais que il est temps de se répartir, mais beaucoup de gens donc, nous, les politiciens, vous se répartir, vous adopter la page et la résistance. Vous bima, na foutaise, vous bima, na mensonge, vous bima, na kaboya. Il y a un cas où tu as ma poche. Donc, le message de la politicien, il est temps de la conférence inutile, stratégie de ensemble. Donc, c'est très important pour vous. Vous déjà, vous se répartir, il y a tout ce qu'on a dit, il y a Libi, il y a escroquerie, il y a maltraitance, il y a peuple. Donc, il est temps de prendre la position où il faut faire la résistance. Il y a une distance. Il y a tout le vie. Steve Manuel, moi 2 minutes. Peuple zaïrois, nous sommes déterminés. Nous allons déterminer la bitumba oyo. Oui, victoire de 2020 et année à affrontement la Batouchi. Nous affronter la banque à Kinshasa peu mokili mobimba. Tobanga motomokote moto akobanga sabiso azate. Tolobibo nous sommes déterminés na kata peuple mokonzi. Bona komema victoire peuple bolo mwana ba lumière bolo mwana makabo ba lubaki basalaki oyo baki bitumba oyo eza ya papa Kimbangu
ya cardinal Malula Echao tokoganye bango tout pe toganye bino toloba na monokoni po comprendre oza peuple ndenge toganye bino tokoganye bino pe tosi toganye bino eloko eza te biso tozali awa bokoka bitumba te bomeka tobeta bino tobetaka bino boyaka bobundisi bitumba oyo bokimi apres to bomonaka bitumba emati boye yeba yango ke na nkombo ya tata nzambe tozomema Félix Kanambe Ubero wa Moïse Mwarugabu Kagame tozomema bango likolo kala te bokomona bakolela mboka wana eza ya batuti te mboka wana eza ya batuti te koyaka te na buzoba na yo soki oza na crise no ya mbongo sala mosala na yo osalaka koya na badistraction te crise ezosala crise ozolukaka bambongo ya biye bovoyage bokende baza na problème ya nini ya tofina na mutu tofina baza na problème ya nini ya leadership crise wana ya tokotikela bino te biso toyaka na liboso na biso moto azalaka te na nsima moto aza te tobangaka mpe moto te moto mpa kobangisaka biso aza te jusqu'à tokolonga bitumba oyo mpe tolongi bitumba oyo motutani bamarionnette bamédiocre tala te elomioble ezolakisa blake bitumba ya Hitler oza allemand ozanga toza allemand kende na allemagne kovanda kuleba banazi yango na toyaki awa nokalongo afishe ete tosali part na biso etaki bamembre ya peuple tokozonga lisusu na janvier mais bobosana te le 28 février affrontement na kati ya paris na farira wana yaloka sokoka kotia 50 000 euros tokopanza ye tokodeklase fari oyo okomona tokomobilize bagene tout ya france okomona biso tozolela mboka yo ozoya komemela biso distraction na loketo na yo omona mobali moba double sexe soki okiposa mobali na elkini bakanga ye kuna likola pédophile moko azwa mwana 17 ans ale kenda landa mobali no na prison ozwa zemo na prison ingeta mbote na bato nyonso do yayebi bolombo tozwi nzela voilà tozwi nzela biso tokomi kokenda donc tokuti kosala investigation na biso tokuti kosala investigation ndenge bomona biso wana donc tolobi kaka tous les jaloux vont maigrir donc botika na bino masolo wana okoka passe botika na bino masolo wana parce que eboloba yo parce que biso toza bato mosusu tala yaedi bogar boketwa ya bogar tala elonga Félix na ya ngai matutu elongoka mbimbo mondenge ya jaune Félix salité moko boye molia mbwa salité imbécile un illettré vagabond vraiment mawa mingi okopaye cher kalate bandeko boye barekalate tolobaka mais tozoloba parce que toyebi ki tozala masolo na se bango toala masolo na se général ya kotumba sa koti kisasa Judith Gunga akobeta bingo voilà bokoyoka eloko voilà donc position na biso yango wana c'est clair tosuki awa en tout cas oyo tozalaki nango nyonso ya koloba yango wana donc bokolanda yango na bokoto TV avec Steve Manungwene na pointe na tolobela vie ya Papi Gen donc il y a Laurence Boko nde makambo mibaramo tout la nina bengai 6600 volts biso wana donc toza toujours la pointe voilà donc tosuki awa bandeko na ngai tosuki awa bonne journée à vous et bonne fête. Bonne journée à vous. Ah, aux yeux la singa. Ok.
Ok. Ok. Tout est qu'on vérifie Maramagnon Kalongo. Ma fichier était. Azate na liste à février. Et il y a idée à Zotin de Longo. Et puis il y a Laura Sokoko Tindi pour Nae. Ah, vous avez directement na Facebook. Na Facebook, il y a idée directement Zongo. Au moins que tozo sa musala yo vando zolia. Biso tozo sa musala. Steve Maningweni ya Steve ingénieur. Mwana muke mayele belé. Leka boketu wayambo papa leka chance la vie Davina Eli. Moïse Eli, on a nokoïda Steve Maningweni yo. Oui. Bobimisi bilonga ba clair, tabilongi. Ba Talibana ba Maliban. Vous avez cru à une chose une chose incertaine. Vous avez trop cru. Mais bon, moni nenge tozo memabino. Donc kalate tozo sila na bino. Ozango Facebook aya. Kalate tozo sila na bino. Totindelo pora ya loga sokoko. Bokomi misu milili. Miyibi. Ya loga sokoko na pora na Rwanda. Place bimisaka kata sek. Judith Gunga. Déjà vidéo. Nazomona Judith Gunga. Nazomona Otaka soya mi. Ocha musique na ye. Na pesa mbete. Paul Bopeti Mbote. Mais on a ba musala ya ba pitina ba susu. Biso to ago vérifier ya pesa mbote vana kata. Na kota Bokoto TV hein. Louise Yanzambe, Louise Yanzambe. Seria moto, Seria Kapche. Marie Agnès. Migozita. Voilà. Obi. Oba. Bajalou Boko Kapas. Tala ya Laura Sokoko na port. Bezoyema. Il faut qu'on manie na papa le Kabanobi. Nani mususu na pesa mbote. Pona bajoyeux Noël tozo kene mboka papa yebi maso tozo se préparer tozo se préparer la capitale cité papa lek hein yoza voilà tika batabite mamoto bawe la France Stemai petit na ngai Stemai Injembo ba me matour puissance osei bon tokutana na Paris hein Kalate Kinsala Malanda pardon ya tela biso ya Laura Sokoko sape oya otuti na kin de kin petit frère propre merci merci nani mususu okatide nazo kata sikoyo na pesa no bat na ngai mbote o balandaka Ngwanda Honoré yo zo kombo makasi Ngwanda Honoré Pupa Mado. Bon, on a tiki bilo bande kolanga ito comme na suka bomoni déjà biso action sur action donc on s'amuse pas dans cette histoire de combat na biso ezaki toko eza okene bien abat les jaloux donc bat oyo baza ba écrit balingi kaka koloba n'importe quoi sur biso balingi koyoka te tozanga bato oyo bako financer biso bambongo tozwi bango tolongwe na cadre politique mais boza yoka te son ninde za ko Zairwa to za libre voilà yoka Zairwa to za libre ya kobundela mboka na ye. Oui, José Varela. Yo soko boy sala mokili na yo. Petit nanga MK. Oui. Di chabo pardon. Zairwa to azali libre ya ozala riche, ozala pauvre. On a droit ya kobundela mboka na yo. Mutako pekisa yo azate. Mutako ya awa ko intimider bato azate. Ingeta. Soko za na crise non na poto bomba kambongo te nous on s'en fout na yo. Ingeta. Soko za sali to ko kosoma mafuta te nous on s'en fout. Biso tozali nous sommes déterminés ata totali batomi balemisa les pays sera libérés. Ozaïrois d'abord. Les Zaï Ozaïrois d'abord. Merci ya Laura Sokoko. 6600 volts tosuki wana ba image de tambola tokoloba nyonso awa te à suivre toujours na Bokoto TV. Merci beaucoup Steve Maningweni. Ciao. Bokabola yango, bokabola ebele. Merci beaucoup à vous. Ciao ciao. On est ensemble.